Bonjour les belles dames, bienvenue sur ma vlog. J'espère que vous êtes très bien. Bonne santé, bon week-end de l'équipe bien. Bisous pour week-end de l'équipe bien. Zambé azobatela. Donc voilà, là na Kélicia, na Kélicia Suki. Ça fait presque 2 semaines et demie que Kélicia Suki au fond maman. Week-end de classe na tonde makambo te ba les belles dames. Eloko Kelisa alingaka te lokola kosala suki, kosokola suki na kopenye suki, kokanga kutu kame mwa mokie, me kosokola na kopenye na ntongo ezalaki nga nde likambo. Lopa na bipaki non, nzambe lokola apesi nga makasi na bi non il faut nasali vraiment suki pardon. Wana navandisi nalinga mingi kosali basuki oyo ezalaka elastique na se etu parce que esalaka mpasi mingi te comparé à kokangi suki ya maboko comme ça. Nga alingami suki ya maboko na bana me Kelisi alingaka yango te parce que amonaka esalaka mpasi akokanga yango te mabe mpona kokanga suki oyo nga mona komi komituna eloko nini esalaki nga falika natika na nga Kelisi suki nde naoka polele mabe ezalaki nde likambo Kelisi aleli oyo wapi talaka mona leli ti aye na kosa ese bandi bomona suki eza ese suki ekosala mpasi suki na chese suki na ye suki na ye ekomi lisse ekomi facile na kokanga mais soki Kelisi atomboki na kolela même yo moko likolo oloba peut-être bosala mwana nini même voisin koki babetelanga porte mabe nabekaki na kokanga ye suki mpona yeki mpe na posa tosala mpe photo en famille ça fait longtemps que tosali photo mpona moni bana mpe bakoli na ngai na change photo na nga toza nango ya famille na ndako etu nabeki mpo nasala bango suki donc voilà ela na kokanga ye suki tobona nde suki na biso ezokende kozala na bana basi ezalaka na problème moko nga mpe nalinga omema bango na salon te nalingaka kokanga nga moko problème ezalaka kokanga suki na mwana mwasi nakomona bango mitu mibale nazalaki na kiara ezalaki facile ke nakangaki suki nyonso maintenant nakomona bango mitu mibale mabele ekoma pa ifo natia programme ifo natia vraiment programme natieli yango mpe amour mpona suki ebima bien donc voilà wana ka bomoni nakangi déjà suki ya nsima comme bomoni donc ezalaki nango suki moko rapide mais malheureusement bandende kolela mingi mais ezalaki nango suki moko rapide apres wana nabiki mpona apemisa yeki alela nano te na ye otie bambuma wana comme bozomona mpo apema avaki tokanga aussi liboso ezalaki vraiment modele moko simple mais c'était joli j'aime bien mpona bana e nayebiki suki comme ça nde nakangi ye esala ata 3 semaines avant ke nafongola e nakangi ye mosusu donc voilà mpota nde suki comme ça esali quand même c'est nice non ezali mpe propre et tout j'aime bien ekangami vraiment kitoko sikoyo wana natikili ya nsima na kokanga sikoyo liboso eza susu bitumba ebandi botala Kelisi comme ça bitumba ebandi bandeko natukanga nao suki ya Kelisi ya bale belle dame.
wana tokomi liboso kombo omoniki liboso nasali ye nwani e nakwesi ye de suki wana na mipanzi kota matoi nayebi ke boyebi midele yango bana ebele bakanga yango mpe donc esali vraiment kitoko okotia mpe meshe soki olingi me nga natiaki meshe te nakangaki suki na ye moko parce que suki ekelisi ya vraiment ekoli suki na vraiment ekoli même liboso ekoli ezalaki na suki ya liboso ezalaki mwa mikuse me namoni mpenza ke suki ekoli na manzaka na nga milai nakangaki yango bien donc voilà mais ezalaki nde likambo kelisa kozalaka avandi tranquille comme ça soki amonika papa bango aye esili donc ekomi kaka osimbi boye aussi donc wana mpenza koki bebe vraiment kimwana suka eye mais sunu te suki na ye tokangaki yango ntina suka donc voilà nakangi yango bien ela suki esili balibeda bomoni modele ya kelisi akoma yoka ye bachiske obosanaki abanda ekolela na miyo ebimaki mais tala ndenge abwaki mbunzu balibeda bamemaki vraiment kitoko e modele oyo esalaki kitoko kiara pasingaki na sala yango. Même si hello. Oh, hello. Ça va? Très bien, et toi? Là, bonne année. Yeah, bonne année, toi. Là, tu as une photo de famille. Dans la famille, tu as une place à toi, Luca place à moi. Et ça. On me l'a fait, pourquoi? Ma Lily, ma Lily, me ça rappelle ma bébé. What do you mean que là me la paie pourquoi? Yo, me la paie juste que. Yo, me la pourquoi? Bon, moi je prends pas les paiements. Bon, le bébé de ma Lily. Donc, tu as une photo de famille en 2026, Nabino, ok? Ma Lily, non, let's go. Donc, tu as une photo à non tel yo. Ne peux pas que la réception après là na kati. Ne peux pas que la photo. Tu as une photo en famille en 2026. Bon là ba coli na changé photo. Tout une photo professionnelle, ok? Donc voilà. Je photo kuna na kati déjà bato bazwa baza ba tenue comme ça mais juste tout ça là ba tenue déjà blanc la tout lati donc voilà ba tcheli biso ba machine ya café wana na mela ta café parce que ma lili moko za kili banda nazwa cappuccino mama eko na se ok, on va dans la dose la tour na biso na ça nous que café salinga bien moko parce que ma lili ekota kinga et café salinga bien makala so to kanga photo awa parce que mon studio to ça na ni ya pembe mais to ça ni ya pembe non bago na pembe Comment et toi? nous tous pas que notre pembe hein so to kanga derrière et c'est comme ça comme bon Mama, you okay? Yes. Are you ready to take a picture? Yes. Okay. Smiling. Ok ma belle, après kokanga photo naye kokende sikoyo na marché ya bafruit parce que nga linga mingi kosala kosomba fruit na nga na bamarché comme ça ezalaka moins cher mpe ezalaka ebele so ozalaki moto olingaka kolia bafruit même na bana na préféré osomba yango na bamarché comme ça ke na balidel so nazwi yango na baaldi to na balidel wana ezalaka so ezaki eza vraiment te na ndako mais mingi na préféré nake na marché comme ça na sombi et après wana toyei siko kokende oyo ezali nandos lokwa na yebisi bana yeke tokokende nandos kolia mais bango bapréféraki na bango balia oyo ezali matono donc babaye nandos et tout donc voilà donc après wana papa bango amema bango na matono nga nakendaki marché ya bafruit papa bango amemi bango na matono basombi bamatono na bango balebeli yango comme bozomona wana e baye kolia yango na nandos parce que nga na ems tolinga matono toyebi ke matono soki kolia yango trop de gaz et tout donc voilà tosombi bango matono tomemi yango sikoyo na kati ya nandos mpo na nga na ems tolia nandos ok donc bato ya nandos baotala biso ok boye babenga na biso mpe eza te boye mpe baloba pe te parce que tokosomba mpe nandos d'accord mais bana balia na bango matono na kati ya nandos donc voilà wana basepeli et tout topassé seulement week-end ezalaki na week-end topassé un week-end yango ensemble ezalaki bien donc na famille esalaka bien tosali chinchi na papa na bana masolo eki ezongi kaka ndenge ezalaka donc voilà wana tokocrée ka ambiance na biso en famille après kokanga photo na biso ya 2026 et tout e biloko na biso mpe ya nandos eyaki na bi bébé biloko no basali lokwa kozikisa yango bopoa nini baki bachange mc biloko na ye parce que ezalaki mwa kozika et tout ka bomoni omenge ezalaki bien yanga nasepeli ya kolia comme
comme ça. Donc, même si vous avez déclaré dans le restaurant, sur baby c'est les blocs, on a toujours collé comme ça. Mais baby, bloc on essaie de zik, bazongi ça, ça la moussous. Oh non, baby, zongi ça va peso moussous, lol. Donc, après, on a lobby, on a les belles dames, on a déjà dans légumes, on a ndaku, et on a qui font ça la moi poulet. Dans ce plat, on a marqué poulet, on a sommet poulet, on a ma casse, bah, t'es capable de bouana, et bah, ziki, c'est on a moto. Bah, le système a compté aussi que ça, bah, poulet, on a besoin de moto. Bah, marqué, on est dans le bas, basique c'est on a kala comme ça, c'est comme basique c'est on peut na moto autant de poulet au ezali donc bobi que so so ko zik ça na moto makala ba les belles dames za les gens na moi gomo ko boye yango moko to so za mulambi boye biloko na loba na kongo to ndo lamba ngo bosko chango lumba mais malheureusement na poto lumba zate ok donc voilà mais ça ma casse ça pétété donc bomoni wana ina nettoyer ngo parce qu'il faut nettoyer so au bien tellement que basique si on est loko na moto eza moto za loko na ko benga onde eza moto mo boye na bosani comme on va bet them next time donc eza moto mo basique son likolo basique discussion comme ça parce qu'il faut nettoyer ça très bien parce que ekanga salité na ba poso nango donc faut vraiment prendre le temps pour nettoyer sinon tout monde que sauce no ebima mwindu donc faut vraiment bien nettoyer et tout mais sinon te sauce o za ka kitoko moko ba les belles dames so n'ayez pas ce genre de sur batumbi après olambiango so meka tikela en commentaire na c'est ok donc voilà après on a ko soko la sauce na ngai très bien comme na dit na moni que sauce na ngai soko aussi bon ba noir kangama ki wana et tout elongwe na moni que comme kitoko c'est le quoi sauce ya fumé hein des poso na ngoseli mais c'est pas fumé donc voilà après on a ko chesko ba épice na sauce na ngai pour que na mato na moto sauce na ngai zali sauce moko vraiment simple quand on dit que na légumes na ngai na ndaku donc ça la sauce sans tomate ok tout ça on a sauce aubergine vraiment yummy sauce aubergine la sauce et bon amu mafuta ebele sauce amu to linga mu mafuta te je pense pas que recette o ko sepela nango mais eza recette mo boza eza mu mafuta mais elekisaka kwanga elekisaka semu bale belle dame donc voilà là comme bon na tie bouillon na ngai ya crevette et na tie oignon et na ko tia na zo râper o ezali tangawizi et na râper pe o ezali ai nanga fraîche et na ko tia o ezali black pepper comme bomoni wana na soso donc na ko tia feuille na ko tia muscade et na ko tia pe persil et na ko tia muwa et tout na tia mai et na mata soso na nga na moto après na ko tia pe o ezali céleri na zaki na congélateur na ko baksa céleri ba les belles dames mais ka recette oyo o tikelanga commentaire na c'est so za mto linga semoule. Hey, laisse tomber les belles dames. Donc voilà, après on a un coach mai na comme bomoni et na matisi na matisi nzungu na ngai sikoyo na moto après coach mungwa. elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato na lobi Ok ma belle, wana na wasko ko kalinga soso na ngai na ninge sute ke mafuta eko ma moto après na tia ba soso na zika déjà na maboko so remarquer na la tâche mo ya mwindu na maboko na nga donc na zika ka na ninge sute ke o moto mafuta faut chauffer et tout na la kana tia mafuta maman na tia soso donc voilà wana ko bomoni ki na kalinga soso na ngai donc voilà donc bomoni tâche na loboko zaka quelque part wana tâche wana pardon tâche na longwa ka te mafuta cuisine so betiko na elembo Kuzini tika andi biso na belembo. So sali attention to komaka maboko taché mtoka sako za produit. Eza grâce beauté to zaka mafuta te ziki sanga le etiki nga batashi wana. Na batashi mike na maboko parce que bako ziki sa ba mafuta ko soto pardon ko lambo eza makambo. To nimpe ka rolia. Apo okaninga soso na nga ba le belle dame ndi wana na ko tia suko ka même mafuta na nga zaki ya sika ba kité donc voilà. Na tia matungulu na ngai après quelques minutes na ko tia o ezali ndembi na ndembi
na nga ndambu nakataki ya mpona koya kotia mix pepa na nga ya rouge na jaune comme bomoni e na mixa yango bien la nakotika yango nakoya kofinika yango mpona ngi esalaka moko kolemba donc ba mix pepa na nga eza mo makasi nalingi ke elemba donc nakoya kozwa kifiniko mpona vapeur wana yango moto kosala ke elembisa yango après quelques minutes comme omoni namoni ke sauce na nga sikoyo c'est bon balégume na nga namoni ke ebeli e nakoya sikoyo kotia yango na nzungu donc comme ozomona namoni ke c'est bon naza happy nango donc nazwa sikoyo balégume na nga oyo tokalingi na bino bale belle dame nakoya komata yango na nzungu na biso ya soso donc soso na biso eza déjà simple soso na nga je ekoti mungwa soso na nga je ekoti goût donc eza kolia yango kamba moko comme ça mais mpo tosala yango kaka mwa extra tosala yango koyebima yami totia yango balégume oyo tokalingi e nakoya kotia yango sikoyo aubergine nazalaki na aubergine nga nakataki ya mobimba nde nakoya kotia yango sikoyo na nzungu e nakobakisa mwa mai mokie bale belle dame po yango moto esalaki aubergine na ngai elemba e eloko nakoya kobakisa osi nakoya kotia oyo ezali bouillon na ngai ya elengi ya soso donc mpona ekomisa kaka soso na ngai elengi e mpona ede nga mpe na aubergine na ngai ezala te eza olala aubergine na ngai ezala na mwa goût donc voilà après wana comme nabeki na kobakisa mwa mai mokie na nzungu e nakofinika nzungu na nga bale belle dame nakokota mai wana kaka ya mokie na vapeur wana yango moto kosalaki aubergine na nga ekosala nini ekolimba ma belle soso boye na légume moko ya légume vert pembeni soso boye na pondu moko ya mai pembeni soso boye bale belle dame na fumbwa mabele te so ozalaki na régime obaki nati na régime à côté nalia lelo eza ya nzambe lobi nde toyebi te lelo eza ya biso lobi eza ya nzambe baloba bongo ede bale belle dame après quelque temps nabokinaka mpe mbuma pilipili comme bomoni donc après quelque temps na ocheki nzungu na ngai bomoni ke nde aubergine na ngai vraiment elembi et tout donc soso naza na posa mai te naka na posa huile na mwa sauce nango aubergine wana e surtout na otika siko mai vraiment ifo ekita na nzungu Voilà ma belle, bon bomoni vraiment soso na nga modèle ebimi, rien à dire, bomoni vraiment ke mai ekiti, mafuta emati, aubergine vraiment elembi ekoti na kati ya mikuwa soso. Ma belle, so omeki soso oyo na ndako tikelanga commentaire na se, eza vraiment yummy. Donc olia soso oyo na nyonso sauf rien, ok? J'espère que vidéo esepelisi bino, kobosana te ko aimer, kozala abonné na la Rose Show et kosala ngai bien makasi nzambe abomba biso tokutani mokolo mosusu tina te ekomi na tina bye.